IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Et ça déjà fait mon qu'on a gâté la nuit. Oh yo le yo soko buki ya moto zo mona mo la me ko kanga be mwana. Et ko kanga be bano batikali. Parce que les sous ya papa et kanga be bano. Les sous ya maman et kanga be bano. Remarquez papa tiki baniongo. Mais baniongo la IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la grande chaîne, IHP Media, les amoureux de Jésus-Christ. Boye malamu na émission na biso ya sika ya mokolo lelo et kambami na ngai moko wabino mopanzi sango notre mwamba communément appelé la conscience de mieux faire. Et merci en tout cas pour la confiance que vous continuez à nous faire. Merci pour vos reproches, merci pour vos appels. Et on est au salabi surtout à la haute aux lelo. En tout cas, ce matin, je ne suis pas seul. Je pense que ça fait vraiment un très bon longtemps que Bomoni Susumosel Nzambete, bien que Abane Kotinda Karaba audio par rapport à Maloba to par rapport à message on kolabane ko pesaye kasi lelo oyo to belemi susu liboso na ye et pona komeka ko solo la pona mai onzambe atie vraiment commissaire la bisonyo sona mokolo lelo pe na tango. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, sur ce plateau, je suis passé, je suis avec un homme de Dieu, je suis avec le prophète Pachi Bomolo, à qui j'ai dit Shalom Papa. Oui, Shalom Papa. Boni. Kimia. Miko Lebele. Pas de déplacement, Zamba c'est Bisongolo de mon ami. En tout cas, merci pour nous répondre à l'invitation à Bisso. Zambé Apambolo Penza Papa. Merci beaucoup, comme la Bible nous dit, et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et Rosalamala Moussoko Kumabisona Losambo Yambona Bisoto Kota. Zambé, merci, Moma Wezayo. Si tu as été présence na yo essayer manifester le corps na biso, Tolongolo Wezayo, Teza Musika, na Kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas, je commence déjà pour présenter, je profite pour présenter mes vœux le meilleur à toute ma famille, à toute la famille IHP Media, à commencer par ma maman. Maman GH, Papa Osé Amani, en tout cas toute la famille Amani, et que Dieu vous bénisse, en tout cas mes voeux le meilleur. Et je profite aussi pour en tout cas vous signaler et binonion sur de partout au monde que l'église selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ, Oekambamina Papa Nabiso, Papa Ogi Ilonga, en tout cas tous allez dans ma bonne délit, il y a Kafu Kafu. Vous allez ma bonne à Kafu Kafu et à solo intervenant bazali un peu partout et baroute penza bisikanios na Kinshasa intervenant barozala yango wana ezali chaque mercredi et vendredi et c'est en ligne, ce sont vraiment des prières, des fortes prières en ligne. Tosilisa mobu et l'amour et le ngona masia et rozala mala mingi en tout cas. Et l'évangéliste Cristiano, Papa Cristiano, c'est à Nzambe Apambolayo. Et thème na yango ezali Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Yo ozali na ba problème na yo, yango nde Jéricho na yo. Kasi pona kokoisa yango ekokoya kana maloba pamba te ekokoya penza na losambo. Kota na biso losambo oyo Kija Ilonga, en tout cas merci beaucoup la servante de Jésus-Christ. Merci à toute la famille Ilonga, à ma maman Lili Ilonga également. Papa Miko Lebele. Oui. Sango boni ba voyage les kindenge nini tu es bien que tu tika ebino pour santé déranger moi muke boni ba voyage les qui. Non ba voyage les qui très bien par la grâce de Dieu. Tout le monde sala musala oyo Zamba pese biso concernant likambo etali la Bible. OK. Sala ki yango aussi ici to tambola moi ba mboka ebele to kutana oyo Zambé a permettre to kutana nango. Yango nangolo ya Yesu Masiya nde to mona ngelo Yesu.
En tout cas, Nzamba Pambola yo. Merci beaucoup. Évangélisation les kainde nini par rapport à Moussala qui te laisse sur terrain. Non, tozalaki na musala o tozalaki nango pe esili nanu te. OK. Tozo continuer nango ti mois de mai ya 2022. OK. Toza vraiment kana musala moko tozo sala ya évangélisation. OK. Évangélisation par rapport ya biso. Tozalaki na posa to kende to kabolaka ba Bible. Mais na makambo to okuta nango kuna ndetindi tozonga lisusu pona ko koyebisa bana nzambe ba fox ya musala o vraiment tozali pe to bakisa lisusu makasi lolenge nzambe aopesa biso na ba vie de prière na makambo tozali nango nzambe vraiment atamboli na biso. En tout cas nzambe apambola pena nzamba sunga do wana koyoka yokoloba ngé olakisa ke makoki nde mutesilaki. Oui, makoki ekosila par rapport na koloba eloko moko omoni ko soutenir musala na nzambe ça vraiment très important. Ba oyo ba soutenir musala na nzambe nzamba atika bango te. Eza na bato oyo ba contribuer ki ba boju na bango na ko pambola mingi na ko loba maloba mingi pa ya papa na bisogi. Papa na bisogi famille wana etika nzambe. Famille Longa. Famille Longa eza vraiment famille moko esika bazali nzamba pambola bango na ba activité bazala ngo pas soutenir biso vraiment makasi ya lobi non boko ke ka bongo te to ki opese su ba loso na basi ya ba soda. OK. Opesa ba loso na basi ya ba soda to kabola ki vraiment na ba kan ebeya na mbanza ngungu to pesa ki yango to sala ki su musala moko makasi na niveau Congo central pe groupe oyo eza na Kisangani bazo sala pe lisusu musala yango ba photo bazo mona wana eza ba groupe oyo eza na kata Kisangani. OK. Ba za vraiment kuna bazo travailler musala wana vraiment ezo kende vraiment malamu. En tout cas nzambe alembate na kopambola penza. Merci beaucoup. En tout cas, chers internautes, les amoureux de la grande chaîne, et que Dieu continue vraiment à nous bénir. Alors, papa, message nini onzamba memeli biso mokolo ya lelo. Ya moto kota na maman na likambo na biso. Oui, message na biso et cause alaka na 2 Rois chapitre 4. OK. Na koyebisa bato mingi ezaki na Bible ezaki na serviteur moko, azaki serviteur de Dieu. Mobali na ye akufaki serviteur wana. Mwasi atikalaki na bana. Mais loko kama singa nzoka ndeko zala pe mwasi na nzambe so tamboli pe na mwa berere okotika pe na banyongo. OK. Parce que serviteur wana la femme de fils des prophètes. Oui, abane ko joie. Ba tout le temps Jézabel azo boma ba serviteur na taeli. Mais ya bane ko joie ba serviteur o bazo kima azoko tia bango na kati ndako na ye. Azokanga banga azo protéger bango. Mais comment ki na moment moko akufi atiki banyongo ebele. Mais bato banyongo baye bazwa bana bakoma ba esclave. Mais loko ya retaki ke bana wana bakoma ba esclave tezaki par rapport que maman na bango atelemaki. Et loko na kolo bete na mois o tozana mois décembre il faut ba maman ba telema. Amen. Pona kolinga eteke satana ayiba ba oya ye. Amen. Kolinga teke satana akanga ba oya ye. Eza vraiment moi message moko muke na kopesa ngo bato. Na mois décembre ezana ba réclamation to bengi ba nyongo même na kata ba famille ezo réclamer bato. Ezana bato tozana ba nyongo misu tozana na kata ba famille biso to yebi yango te. Mais ezana bato bazawana o bazala ki avant biso nde ba yebi makambo le kana kata ba famille. Singa famille réclamation ya famille coutume ya famille ekanga yote na 2022 okota nango te. Il faut que tika yango pour que 2022 tokota na gloire pe tokota na faveur. Ezana langage mususu na ba message tozwaki o remarqué eza mingi na robeta tangwa mingi na ba femme mariée. Ezana basi o bazana kata mabala ezelo ko nzamba zo ebisa biso ngo mingi. Mutu azana kata ndako libala akoki jamais ko telema ko joaser mabwaka yango. OK. Eza message to tinda ki yango pa bato eza bato belé ba bengi bazo mituna ba question et kangi ba maman ba femme mariée. O remarqué moi ça bali azana mobali na kata ndako mais a boakizemi azuizemi aki abwaki eza déjà pe moko na kati ya banyongo oyo lelo yo soko buki yango tozomona ngo bola mais kokanga pe mwana yo. Et kokanga pe bano batikali parce que lisumu ya papa ekanga pe bana lisumu ya mama ekanga pe bana. Remarqué papa tiki banyongo mais banyongo landika papa tezaki loi na kati ya ba famille na ba tisika tozali eza na ba loi oyo et condamna pe réclamera biso mingi. Yango ba loi est réclamé yo te attaque servante serviteur de Dieu ozola na ngai okota nango 2022 amabe makambo eza na 2021 bundisio etika na 2021. Amen. 2022 tokota na gloire
tokota na faveur. Merci beaucoup. En tout cas, Nzambe à Pambola yo penza. En tout cas, chers internautes, je pense que le message est tellement bien passé. L'homme de Dieu vient de nous parler par rapport aux réclamations, vraiment par rapport à des dettes. Et ça a été au quota 2022 PPL. Yo nyongo ezali nini auti ko expliquer yango penza PCP 2 rois et verset zaliwana. Je pense qu'on pourrait lire biso wa etozali na banda ko biso TV ezali penza ngonga. Papa lelo tosali émission na plateau T comme d'habitude tosali na ndako te nde tomesa kozwa na bureau pété kasi awa tozali na chantier pe na moni bana mopanzi na ebité elingi kolakisa nini tomoni bambetu na sima. En tout cas tozomeka déjà komona un mot par rapport à ça. Le problème ezali na taba mission tant nazo biso ke tant to tambolaki ezali pambate. OK. Zamba tindela biso to bandeka ko kelete ko kabola ba Bible. Ezali na batu oyo to zwaki bango. Tokola bana oyo to kene ko kuta bazana ba placité. Tokola bana oyo to kene ko kuta para ba kufa. Tokola bana to kene ko kuta surtout mingi bana ba soda. Ezali biso mwa passe pe mawa. Yo kutelte ezana ba soda oyo bandeka ko sala mboka. Ba kufi batiki bana pe bana wana bazo telengana ba famille monanité. Ezama mingi mwa passe yango to pays osala to pays to zui bango ye na bango ezana bato balanda biso za ba mamo balanda biso batamawa lokola mitema ya mawa o nzamba tinda bango pona kosunga lokola ba papa na biso baogi ye mutema ya kamawa Kwa ba mama lili comme mama lili ezana famille wana eza famille na ko benga famille wana benga eza famille ya âme parce que ya linga te ka mona moto aleka musika fa kote kana ka chanda kuna ya pesa ya kolia pe ya komela bana bazangi place ya kovanda aizali esika ya famille moko toyebani na bango nde batie bango en attendant baza pe na chantier kwa baza pe famille moko condition eza vraiment malamu te makasi eza vraiment malamu te parce que bako telema est-ce qu'on peut déjà voir les enfants venir boya bana ngai boya bino nyos boya musala nzambe bako lekana si baya bango na si bango. Yeah. OK. Le papa. Oui, yango remarqué que toza vraiment na posa ya lisungi par rapport ya rejoindre la bango place moko ya kocha bango. Le problème ezali tozali na vision aussi ça ba orphelinate. Parce que mutumoko maman nanga moko pa benga ngabi papa. Pourquoi pas au cause na ndiko zo voyager parce que ezali déjà message. Ezana servant de Dieu moko azana Allemagne alandanga abisa na kotanga kombo na ete abisa ngabi prophète. Les temps ozo kende na mboko ozo kende nzamba zo la kisanga ke ozonga yo moko te. OK. Ezana batu oyo kende ozo koya na bango. À part nanu bango bana tozana des serviteurs moko tozwaki bazaki na bazamba kuna. Babino fe babima basela nzambe. Les problèmes ezali ezana bato ba soutenir biso par rapport ya ba transport ya kokende pe ya kozonga. To nobito ndobino to benga bato ba soutenir biso nde batindi makoki ya kozwa mabota omoni nde toye na bango na kati sika. Bon, sikoyo toza déjà na bana na monia baza plus de 5 na basala nzambe wana mibale. Bozo vivre ndé na bango au place où eza sécurité église eza na nous chantier makasi moya kotia bango na etonga ezalité to mona ki déjà to solola ki yango. Alors un mot par rapport à ça papa. Na komi kozanga na likambo koloba. Non, le problème ezali si vous pouvez lancer directement l'appel à tous ces gens qui nous suivent de partout. Non, naza toza na posa. Biso toza na posa. Mais apparemment orphelinat ngo komi obi ke orphelinat comme on dirait ba copie ya bato. Est-ce que vous bien? Oui, le problème ezali eza ceux qui tobi ke komi ba copie ya bato ana sikoyo ote ozuli komi otiango musika. Parce que et comme na moment moko oyo bible ezoloba ete eza pourquoi bato bakima na lieu de refuge eza bato mayele suki nde bakima na lieu de refuge eza par rapport soko bi ke eza ba copie eza par rapport ya kosunga même gouvernement parce que soko tani na mboka na biso bato bazé belé mingi libanda bana so landeli na bana wana eza na église misusu kanga bana miso baza bandoki mais vous remarquez baza bandoki te siko place en tant que serviteur de Dieu on zamba tindi biso to zo bato baza yete to benda bango. Proverbe chapitre 9 yango tozo salela
l'homme sage aza na posa bato bazangi place bato baza mayele te bazwa bango bamema bango encadrement bana oyo ezaka te ke mpona kozwa kolesa bango mais encadrement ezaka lobi mpe bakokoma baserviteur tozolika mpe toforme bango bakoma baserviteur de bible lobi ete elanga eza monene me basali baza moke lobi bango mpe bakoza baserviteur de dieu moto akozala mpe na kindoki mpe esilaka soki bazala yango selon bato parce que eza na moto alongolaka mpe adelivra bato ezaka yesu masiya soki so tozobwaka bato c'est que mosala na biso eza nini neti elanga eza monene basali baza moke bango lobi bakokoma mpe baserviteur de dieu c'est ça yango mosala to biso tokoki kosala na bato baza motema malamu bato oyo basungaka bana toza na posa ya koluka place ya kotia bango place ya kolala eza te toza na posa ya garantie ya kozwa bana wana batia bango baza ebele mais tozalaki na par rapport ya kalite ya ndambo oyo tobimisi po bato ebele oyo bazali seke mosala na biso tobandi kocomprendre ke biso tozozwa bango mpo toforme bango eza na mama na nga moko abenganga kala servante de l'éternel akolanda biso ayebisanga bi papa naza na posa te ke bazalaka baorphelin mais toza na posa ke baservi nzambe est ce que école biblique ekozala te mpona bana wana nga na biso soki nzambe apesi biso makoki ou bien nzambe apesi biso vision ya kosala yango tosali yango mais lelo nzambe aye kolobela biso par rapport ya bana oyo tozwi so olandi batémoignage na bango oyoka mwa pasi mpe mawa yango toza na posa ke tosunga bango bata mitema malamu oyo bakosunga basunga. En tout cas, sans plus tarder, Toromega Rozoa, déjà, Yaka, mon ami, debout. Yaka Mwana, Yaka Vanda. Vanda Pendia, Kobanga Tia. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Passi. Nani? Passi. 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 Pété la biso. Boni, papa. Papa est bien. Papa combien bien? Bon maman. Maman bisa kufa. Maman kufa. Niwa mama koma indeni. Zai tanda ko beta singa na baninga na biso. Todo beta singa mpepe ma obeleki na sibon boki mpepeleki ate babi ote na bina tiki singa na lali nanga. Na tanjelo na lali oko na biso atuninga olali bweni na bilo te na lali chi na biso ya siminga bimono na moto oyo kati abi otinda lali bwa bisinga lote abengi papa abi pana no yaka pasi ana moto papa paye tinde papa la yena bakomi yana biso la musinga na la mukata la musinga na la ngate bachanga misubwe makile zanga te yana biso mais mwana makile sili foto meme na hôpital papa bi kete bo meme na hôpital te bo sani bo sombele kisa makila bapesi ya mbongo ake asombi kisa makila ba melisi ngai tinde pe ezakila pasteur mo anda kofanda kuna babengi pasteur ana sambele mpona nga somalea na lamuki papa tulinga pasini na bi papa elo te alors beta singa mbebe mo welekaki tinde naoki moto ya mwana na lalaki babi foto kineka na hôpital papa zongi lobi nango bala msanga toki hôpital na wala mkate depo banda kola msanga na wala mkate babengi su papa mwana wala mkate mama babengi pasteur ana babiniki foto sa prière makasi po mwana langa tile pe basali prière na lamuki babeminga pe la hôpital bapesi bakisi na meli bamoko eleki 3 jours nango na biki mbula ebeti makasi mabanga endako obeta likolo bato banyau baleli na ntango mama alobiniki naoya mama kobimabima akemata likolo batala baklera mati mama mokolo batala bengi baya na ye bayeba kiiti ye mama batunye kuna kwa batala okenda kosani abiniki lote eleki 2 jours mama komobela fava jaune na fava jaune yana komobela bake na hôpital esimbi te mama babi tosa tu tomeme na hôpital tinde mpe basokoli mama bazwi moto bakeka na bobila bakomi kaka bakenda liboso na hôpital mobo baboyi bake na bobila bakomi liboso ya porte ayebisi yana biso bo batelama
bana nga baza bakola bien mama kati motema ti nde mpe bakoti babi nde eza boyeli biso deja ebembe motu deja kufi na nde boyeli biso ebembe mama yaya pa yemba mama mpe na kolela bi mama kufi papa azwaka masasi na bitumba leo papa yoki papa tiki mama kobima ayemba mo ti kuna na ndako. Alors, chers internautes, je pense que ça fait trop mal. Et l'histoire ya mwana o to ya bana o chaque tête a dans histoire na ye. Et si on se mettait à prendre histoire ya moko na moko et puis ça passe makasi. Puis ezo pesa makasi. Alors, je pense que boyoki kaka mwa mukie ndenge nini mama na bango akufaki. Oui, maman Koufi, kasi la Bible nous dit Dieu est le père des orphelins. C'est lui le défenseur des orphelins, c'est lui le grand responsable. Alors, quand on a orphelin, tu orpheline, ils ont choisi, tu as qui choisi na bango te. Lelo o papa na bango zo masasi avant nandaku. Bien qu'il a récupéré moi mukie, mais pas si makasi. Ce que moni bandimi ko libérer bana boy pour difficulté les kaki. Difficulté les qui. Alors, papa a cédé. Papa a cédé. Non, je ne saurais plus vivre avec ses enfants. Papa a na guerre. Papa a na guerre. Ezaki nde papa betela bino lisolo yango. Pourquoi vous expliquer yango? Eka no vous expliquer yango. Afandisa biso abeteli biso ezalaki nkoma bafandaki boye bakie guerre aesala bango baoyo bakobika boya na bango baoyo mpe bakokufa botika abandi obunda mpe na guerre papa babeti ye masasi baningane bamoni babeti ye masasi bazwi ye bakoteli zamba ti baye ebima bameme na hôpital balongoli ye masasi wana babi moya tambola eza te ifoka tambola babeki papa comme handicapé passe makasi et ça fait trop mal, on ne saura pas trop continuer cela. Je pense que yo mama ozali kolanda biso na minute oyo yo nde pe mama ya pasi yo papa ozali kolanda biso na ngonga oyo nde pe papa ya pasi. Alors aidons ces enfants tala mokumba o mosali ya nzambe azwi penza o nzambe apesi ye ezalaki volonté na ye te koyoka ekoloba ezalaki volonté na ye te ezalaki pe komona te parce que les autres ont fait tout ça et voilà moi aussi je peux faire non mais eza recommandation bazwi bapesi ye kaka bana te mais Dieu lui a dit asala bana oyo basali na ye baza déjà na likabo wana kasi ye abakisa connaissance likolo na bango. L'homme de Dieu. Tu as un témoignage, il y a moi na biso pasi et puis si passe makasi. Un mot par rapport à ça. Et loko esala ngai moi passe na place wana eza consenti mon pépé. Parce que eloko ezalaki pa na ezalaki avant maman na ya kufa e bandaki na mopepe moko ya va eleki liboso na ye. Donc bazo saka na ya sentir yango. Abeteli baninga na ye. Eza déjà grâce. Eza na bato belé ba sentaka va ya température ya journée te. Très bien. Les gens ont ressenti température à journée. Avant les Camboyés, en tant que serviteur, ou bien moi en Nzamba, Nzamba a lobela Kango. Bible lobby que Dieu parle par les songes et les visions entières. Nzamba a lobela les Kamoko et que moi en Nzamba les Kamoko mais la guerre brisquette. Parce que dans le monde des ténèbres, on est au lobagaï que mox bit dans le monde des ténèbres ezalate. Et c'est loko Satan a préparé Kango depuis longtemps. A ko préparé la cause pendant une année. Avec en décembre le 20 dans Rozo Mutuboyi. Et là, ezanga ki pa mama ezalaki mama akanisa ngo bitumba nzoto pona ko matayo ka banya bazolela likolo nzonga ezalaki bitumba nzoto te ezalaki bitumba molimo c'est que bande ko luka mwana c'est que mama akembe kana para mwana tu veux le pesi pasi yo telema na oba telema kunga yaka mon ami omeki koyebisa biso pona makambo ya santé na ye na kosukosu ya pema o aza na yango na ebite osuki nango ndenge nini eza kosuka nango te eza ke tozobunda nango
par rapport à bamakoki eza babiloko oyo esali déjà des fois koka malili te akoka malili te ezosenga fo tolandela yango tozobeta ntango na bato baza mitema malamu esalaki bamama moko akolala te pema mokuse azosanti babiloko moko oui awa baza na frère na nga moko moko ya basala nzambe aza awa toza na ye awa moko aza kuna na église moko aza na église moko toza na ye awa yango bazofana na bango bazolia ndenge nini tozobundana kaka tozobundana eza sikoyo likambo oyo ke toza na posa tolongola bango place oyo bavanda place ya bien mpo bazwa temps ya kolandela mambo ya nzambe bazwa temps ya kovanda ya kozala na repos ya kotanga c'est ça baza na place papa aza na micho ya kovanda papa akendaki bitumba kei bakonzi papa tikali kumna na Congo central papa tikali ya Congo central bazalaki awa bake par rapport à Congo central par rapport ke manque à possibilité c'est ça yango bana toye na bango pona bato baza na mitema malamu bato bayebi osunga basunga bango. En tout cas, le message est passé, maman Caroline depuis la France, le message est passé, maman sociale, ma maman Lili Longa, maman le message est passé, et maman GH ya papa Ose Amani, le message est passé, ma maman Nyoso Bazali Kolanda Biso Nangonga Oyo. En tout cas, maman Mwamba, en tout cas depuis, maman Blessing Job depuis Londres. Maman Langa Nyoso, maman Nyoso, il y a les adorateurs de Jésus-Christ. En tout cas, oui, Kambami na maman Nabiso, la servante de Dieu, maman Déborah. En tout cas, maman Déborah Chantal, voilà. Et le message est passé. Tout à la paix Kayabana Oyo. Et puis si passe Makasi, l'homme de Dieu. Je pense que nous ne voulons pas juste monopoliser le mot. Votre mot de la fin par rapport à cette dite émission. Oui, nzamba pambola ba mama nyonso tout o ba kozwa loboko na bango ba tie yango pona ko soutenir baza ba mama oyo to ko benga bango na benga bango baza ba Tabita Dorcas. Tabita Dorcas c'est quoi qu'il kola misala malamu na bango. Ebi ko soutenir na moment ya moto aza na pasi ezamini malamu nzambe alola akozanga te kosunga. Pe akozanga te kopambola. Le problème c'est la bénédiction baluka yango pe bakasha yango. La bénédiction ezaka te ke kopesa offrande be dim non. La bénédiction ya rapena ko Tabita Dorcas c'est ko raté pona kopesa ba offrande ba dim. Mais aseko ki pona ba art ya kozwa muto amoni alingi mutazanga te pembe na ya alingi mutalela te pembe na ye. Kozwa liputa na ya pesi kozwa biloko na moment oya kufi batu babimisika biloko ya salaki bandi ko rappeler bolamo ya sali yango bango baye nango nazo senga ba mama nyonso tu o baza bana Yesu Masiya o baza na motema kosunga komoni kosunga ezate ke ozo sunga o lobo beta lisolo motema ya kosunga bana bango yoyo moment ya kosunga bango soki bazwi place ya kolala tozoluka ka garantie ya kozola bango place baza na kimia o bakoki kolala pe bakoki kokende ba classe. C'est le moment aneza na mobimba même na deuxième à décembre bakoki pe kobanda pe kotanga nzamba ko soutenir pa kopesa bino a kozongisa oyo eza ebele eza maloba na nga yango wana. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous nos chers internautes, merci à tout le monde, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Merci pour vos soutiens. En tout cas, on est là en train de continuer de faire l'œuvre du Père. La Bible nous dit et aller partout dans le monde, faire de tout le monde mes disciples. Alors, c'est ce que nous continuons de faire. Et Bible le binabiso sous Mosikabi, ils ont un évangile moko pur et sans tâche. C'est d'aider les orphelins. Le faible, voilà, les orphelins sont là. Les faibles sont là. Ils sont là en tout cas. Faisons quelque chose. Yo oba escrocayo. Yo oba salomabe. Pesa pona kutala na mutema malamu na yo kasi bazwa motema malamu na yo bazwa babalusa yango ekomi loko la faiblesse kolemba te kopesa nzambe makala ya moto na mutu na bango. Toi sers ton Dieu esika malamu ya kolona yango nzambe ya pambola moko na moko. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Merci à Maman GH, à Papa Ose Amani. Merci pour la fidélité. Et là nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Merci à vous pour la confiance que vous continuez à nous faire. Merci vraiment pour ne pas débrancher les HP Média dans votre téléphone. Je ne sais pas moi par quel moyen que vous avez eu à nous suivre. Juste par vos tablettes, iPhone et autres.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Komi Mbongo qui était à l'assistance. Merci à toute l'équipe technique de la grande chaîne EHP Media. Merci à Charlie Kanga Image Pro. Merci à mon confrère car la simplicité a un nom. Brice Belima dit garçon sympa. Merci beaucoup à Dédé Miongo Aigle de Kawele. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Pachibomolo. Merci beaucoup, Papa Nathan. Merci en tout cas. Merci. Et merci à Mama Géa Chilibanga Seamaï. Et à Papa Osé Amaï. En tout cas, me veux le meilleur à toute la famille chrétienne. Là, nous sommes arrivés, Papa, Tobanaki na Losambo. Le Bible, le Vinabiso, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Merci beaucoup. Tobondeli, merci Nzambe Obanda na biso pour soukisi na biso. Tika ete message oyo et touché ba oyo yo sélection na pona ko sunga musana yo. Amen. Tolongoli nyonso eza yo te za la musika na biso par le nom de Jésus. Message pambola et batela na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tokutani mikolo ezali koya soki Yesu azongite. Au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.